Kosaleka télévision. eza kuneleki mama te na nini na kote ba visiter lobby Arena non papa nyonso eza 19000 places yo arena na 40000 nyonso eza sika faire obeta yo arena tokobeta ngo siko tokobeta ngo lelo tokobeta ngo lobi tokobeta ngo na 2026 2027 gozo kana disa soka yo arena ye fali abeta yo arena conseil malonga betaki fali abeta na yo arena bomona da video bima Kosaleka télévision. na yo arena yeza munene yo arena lekisi Kosaleka télévision. tala moi mbana so continue je me so sumba na scène obi so continue je me so sumba na scène ta aganga ke na moi no moi ne wa tambo na lemba wana azu micro aniki faire gagner te mususu za ko mwasi boya mundu ngmabebo kombo le kimi azu micro aniki kwa kende ngonika micro boy Angel ndo yemba Kosaleka télévision. donc na matanga ya passe koso qui passe koso ayemba sans totine biso tout o kanga ete ekunze mbonizela ayemba nzembo ya quartier latin ayemba nzembo Kosaleka télévision. bano sa fali banda Félix on a concert avec Félix Félix batu bayate gato motanga mai lokwa moso tanga makila la Bible gâteau anniversaire ya fali o banga ba présenter yango gâteau comme tanga mai fali concert ni yango o abeti ba concert ebele ya okobeta tolinga viembo mieux vaut qualité que quantité. Obeti ba concert ebele sa qualité nini. Obeti ba concert ebele eyokani wa retour na ba flezate. Obeti ba concert ebele eza na page nini. A prometa biso ke aluka sa documentaire on fanya sala ka ni felo nde ba bandaka nde sata ba bonga sata na se ndenga dam na F balingana ka ala sabso mbumba ba yaka so banda ke ba vidéo na se dans documentaire on za 1 million minutes. Kosaleka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika Kosaleka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika Kosaleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a artistes nyonso, il y a ba domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce bon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Kosaleka TV. Ah bah pour ça n'est une réalité dans la kawa ma solo les cacao l'information vraiment est vraie na source beaucoup d'environnement qui est mapouya ya mbabino kitoko ya chaba très à l'aise comprendre Kosaleka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà et bon aux années ah merci à toi Glory. Leonazana VIP Nancy Bassele, avec elle on va parler tout sauf rien. Mingi papa Hervé Ferrego là, tout le monde qui déjà arrivé. Il y a Ferrego là qui est visiter salle ING Arena où ils ont vraiment à Bruxelles. Bagolois rester toujours côté branché Bwanda. Nancy Bassele azana mieux placé pour nous expliquer biso ba détails surtout Miga Malune dit ça sur plan d'assemblée ba mon déjà VIP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julia Mandala. Bonjour à tous les abonnés. Il y a Emergence TV, il y a Nancy Bassele VIP Télévision. Merci à Abu Mayo, Yannick qui nous déclare international. Bonjour na Norombala depuis Norvège. Bonjour à tout le monde. Au Balingaranga, au Batalangai. Bonjour na Papa Hervé Ferrego la Jésus Nika Motoyambo. Vraiment. Papa Hervé de nous. Papa Hervé de nous. Papa Hervé na bien. Il y a surtout il y a un peu dans ma case. Donc na pesi ba. Oh la gueule belle. Tetowe la toza ya yebiso nyonso. Aye mo skupa yebi o anga yeyo, o anga yeyo, o anga yeyo, o anga yeyo. Aye biso moko ya mtasamblat. Donc je salue mon papa Hervé, je t'aime beaucoup. Na pesi bambote bele. Pesi papa Hervé bambote bele toko banda. Na pesi ya Virginie Manganga. Ya Virginie, moi aussi je t'aime tellement trop. Bambote na isiko zali, bah c'est toko bande émission beauté sans toutefois
totikala non une minute de silence mpona bandeko na biso et c'est parce que balobi lokito ekotoka kuna nzambe asali ngolu leo nasoyela motu moko azali na est alobi balali vraiment moins bien par rapport ya journée ya lobi nayebi te baguerre ofaso ezokendele vraiment merci basele oloba na nzambe ndeti ni parce que lisungi oyo ekoya rapide ezaka ya nzambe nayebi deyake Congo eza mboka bato basambelaka koleka partout Congo eza mboka oyo toyebi tosambelaka trop nzambe bamama oyo batika bandako bao bakenda baretraite batiaka motu na se batiaka tolo na se disons nzambe wana déjà asali mpe osala et courage na bandeko baza na este on est de cœur avec eux donc je crois lobi déjà bomonaki niveau tolakisaki bolingo et nous avons interpellé bateau basala qui n'importe quoi ba pillage tout moi je suis contre to baxi sous place na mboka au lieu ko luka to kolisa to bakisa quelque chose na mboka pour et ça la to sauver bandeko baza ba est na est wana mais ba prière auto sala bitumba est wana et sila ba baza na sima nango ba prière biso sala bitumba est et sila bitumba est-ce que il y a est aussi la vraiment le monde nzambe donc tous ensemble na bango toi vraiment cœur na bango ba soudan na biso ba phare DC et puis ba nani oh délégation c'est hôtel ko kende oui ba volontaire ba auto kende qui donc force na bango ici ka vraiment baza et koko manasuka ba c'est tout le monde pas perdu visite à Salouana et créer moi polémique internet par rapport et que tout bien na mboka te. Et puis tu m'as créé polémique, papa veut visiter la salle. Aujourd'hui non date subitement papa veut s'y prendre biso kota là ING Arena. A changé G. Mondele a changé G. Yo ngi sala kamera na sala le roi batunyas. To changer la G biso pe sa date to beta na janvier to pe si date na janvier mususu. Faire le go la changer G biso romo ensemble mandé na biso artiste. Donc artiste ala bonga créer aka. To banda toujours na ba date to penser que non to beta le 26 avril na You Arena to penser You Arena le mot c'est est-ce qu'on faire pas que visiter You Arena est-ce qu'on a musique à fourmi ou faire ayo ko visiter You Arena le producteur yo ça travailler rendre moko producteur en ndenge na travailler donc comment on a fait ko visiter salle sika sans qu'on peut sa date cela veut dire date déjà zali akende ko visiter salle après ko visiter salle nde toi na mboka to na penza posé te d'autres faut pas retenir en bien d'autres faut ba zuango ba dossier ba analyse ba dossier lango ba na ko lobela ngo donc fait ko linga te ba lobela date ba lobela mamba mboka to c'est la kimie kota je crois l'autre homme qui déjà moi bien toi date dans les bons lobby peut-être to va sous bien makasi vendredi samedi ou peut dimanche ou peut lundi d'autres ko pesama donc ils ont grave te d'autres ko pesama et aka faire ko ça ka de ba sala raté faire changer G OK faire go la changer G siko ba obazo la You Arena bo promettre bon on y yango You Arena ngo e ba so bota toki wo ngo boti mais non e sa goût o bala toki ba obi e yo ki sa goût You Arena 40,000 places wana ba gola siko ba na You Arena yeza munene You Arena lekisi Mama eza You Arena za munene mais eza kune leki ilimba eza limbo mama te na nyinyi na koto ba visiter lobby ING Arena non papa nyonso eza 19,000 places You Arena na 40,000 nyonso eza sika faire obeta You Arena to kobeta ngo siko to kobeta ngo lelo to kobeta ngo lobi to kobeta ngo na 2026 2027 gogo ko ngisa soka You Arena ye fali abeta You Arena conseil malonga abeta ki fali abeta na You Arena bo mona da vidéo bima na ye bile ba kota mindele ba kota na conseil mindele mo akrimu sala réaction be réaction mindele kota TikTok mo na mindele na na mindele na so bino to créer to mindele to vendre ba kuna na café musique to vendre na ba kuna emo to vendre na ba place mo na kati ko na gombe ko ta mai na mindele na nga yibo za mindele na ye abesi bona concert ba ye mindele ngo ba yemba ki ese mindele ba seke fanya ngo totine obi mindele ba yeka concert fa ba seke fanya ngo totine wa uso yemba na matanga ya passe cause na vema tola yemba sans autotune ba biso za ba posa ba solution na mambulo na pesi mbo il faut olukaye donc babi za solution toza mukanda te oza problème bolingo oza problème libala oza bana ba ndoki na ndaku mamu oza freiner
luka numéro na ngeza na benga e oza facilité aza kongo miko aza kini OK kasi muto sombelinga ba o no mela o yeti na benga na benga kokate ba benga ngo panaché eza na kana 1% na bino kokate eza kana poto koma ba supermarché sombela ndo moni ba ocho sombela ngai o comprendre donc na matanga ya passe ko soki passe ko c'est ayemba sans totine biso tout okarabe e kunze mbonizela ayemba nzembo ya quartier latin banzembo ka ba sur ces caraboy tala mo mbano so kondu je me so sumba na scène obi so continue je me so sumba na scène ta aganga ke na mo no mo ane o atambo ane alemba lemba wana azu micro aniki faire gagner te mususu za ko mwasi boya mundu ngmabebo comme le kimi azu micro aniki kwa kende ngonika micro boy Angel ndo yemba na moka fanya ke azoneka tina matanga kuma mtoko boyemba ke tina matanga batindeke aganga okwimba noka simpleté okwimba noka normal to monaka babeka bayembaka ndoto monaka banani ba misem su bayembaka na kotanga fête pour masola niveau fête masola niveau c'est on commande faire calendrier et le mois yembande et comment ba date et comment dirais-je et comment ba plein et tout yebisanga fala beti ça carte concert de boye basali plein ouais abeti concert mo bezo kwa suki edingwe bato bazaka ama katikati suki edingwe mupanza bato bazaka repose un peu notre vie a reposer un peu penza aya beti akeko akocha na erreur ache vena nga fesi wazeko na pesi moto mukwa bongo vena na yoka ba concert na pe na sela ake ba no sa fali banda Félix na concert Félix bato bayate gato motanga mai le quoi moso tanga makila la Bible gâteau anniversaire ya fali o ba ngaba présenter yango gâteau comme tanga mai fali concert ni yango o abeti ba concert bel ya okobeta to linga viembo mieux vaut qualité que quantité obeti ba concert bel sa qualité nini obeti ba concert bel e yokani wa retour na ba flezate obeti ba concert bel eza na page nini a promettre biso ke aluka sa documentaire on fanya sala ka yi felo nde ba bandaka nde sata ba bonga sata na se ndenga dam na f balingana ka ala sabso mbumba ya so banda ke ba vidéo na se dans documentaire on za 1 million minutes vu qu'il y a international en faire le sucre à mondial obi faut sur international et faire un mondial et bon comme c'est un bon cité on a na braza metinga na international batala na partout OK faire le sucre à mondial ata na braza au kati babela so na kati ka braza ko babela nga kwa biso TV moi ça la émission ba benga ngo ya lisolo babela nga kuna go ya ko ya banga na international na braza na Dubai tout ne vraiment ngo biso partir dans l'aéroport de Ethiopie là zo ba go passe au fait aéroport na biso ba goloa OK on voyage au moment on obéra président obéra faire bien ba foot dans ba so ba go passe ba 55 dollars zo ba voyage na sala donc là c'est que c'est international ti na Dubai ti dans international ko ka fali faire un mondial international ko fali ndemo concerté mama concert na yango na orchestre te concert na yango émission concert na yango Lori Jibolo wana pa ay concert oui ka pa ay concert ça dit on peut aller concert on comprend bolinga bosala bolinga international totique international faire un mondial faire ba brésilien ba bengi ça que na Brésil et pas brésilien mo ba ke avec ça na concert faire avec ta concert na ba Russie ba to China immeuble le plus long il y a monde na Dubai ba cha faire rigola ba to cha ka ba roi ba nani ba cha faire rigola ba to cha faire ce comme ta bon aza faire un mondial faya aza international ko ngai lo kwa yo ba to ko partout wa bongo siko héros ba c'est les biso tout doza ba international selon Nancy Basele abi international donc yena fali baza ba international otale ki zengi mono ozoba zoba munene wa mno soupe au grâce zela to kende o kata jour a film na mutuko ne fa binya ya ebiete mtanga mdeno ya kichaka babinga na ebiete fele onde nini tuna na Brazzaville na poto OK a côté sur la maison ni tuna beto mo fali abi je suis ce qui n'ont ya fali abi fali na ebiete mtanga mdela abi mdete ke ba kikongo abi balangi tout na ebiete ba chuba lo bani na kimongo fona tuna papa Basele babengi Ferregola M23 au moment mboke na mbutu Ferregola ake visite ya salle
et puis amemi délégation ya ba journaliste ya Saint-Denis tomoni pe Karim Mokondi présence na ezalaki wana tomoni ya Laura tendance ya ba Gaulois azalaki wana koyoka ya Laurent déjà koloba Papa Hervé yebisa ba Gaulois ki olinganga mingi yebisa ba Gaulois comment est-ce que tolingana kangana yo na ebité Papa Hervé boyaki yango obi Papa Hervé boyaki yango n'habite Laurent ouais la bolingo ya yena Papa Hervé ouais la ngopona yebise que Papa Hervé lingara été Papa Hervé moto moni yango pa le bakabi tiko ba bongo ba interpréter musolo ba ne bongo OK Papa Hervé bobana si les aigles jaunes maman abiso Papa Hervé aza homme public Papa Hervé yana batebele balinga ko mabena kombo na ye tango ke to lingana ka mingi o to ko interpréter yebi sauf fait azaki ba Laurent ba ministère Laurent ba fali asei ka pocho ba pesa ka bis a bibe abako nini émission mo ka pesa bizabi abana fali émission mo ka pesa biz c'est pas journaliste moi si a pesa biz alors to costa ba ke le mo be kala ndo bambilamba ona kala bija kutabengana mwasi pembe ba pesa beza biz ba film la kala pesa biz awa abi bango nde tembe soki lo nya lo baki bon faire go za responsable papa ya bana mobali bala tango ya Laurent va interpréter au yebité Laurent le bine peut-être on va interpréter au yebité comment muto ko luka bolingo pas muto fo yeba mezi nga yeba muto aza alinga nga to linga nga te ata na yeba te faire pour ba kalinga ko tuna été en plus par exemple c'est là qui a dit bato ba ko interpréter bon pourquoi ko ba bon yo ce ko fa ba go ba linga ni o ba makambo ba go ba linga ngote donc je ne sais pas Laurent mi qui était à niveau bon aza ba yo total aka auquel ko le babongo te aza journaliste à TV aza youtubeuse te aza la communicateur ya Stade de Martyr Ferré ana valeur et belé pas biso ba Gaulois to pesa ke respect to pesa ke valeur na mais il ko banda ko lukate liboso caméra a luka ayeba et surtout il y a Laurent asa ko peut-être na genre mobwepo asa la guerre na ba fan ah bon et tout n'est qui ba Gaulois poko tout na bongo même si OK ba Gaulois bi faire alinga ketete ce que ba Gaulois ba fan comment tu peux faire guerre na ba Gaulois fan ba bundanete ba so alete ba sa alete tembe pour faire encore benga biso to tika na ba Gaulois nous tous nous sommes des Gaulois bien sûr mais encore benga na biso to tika na ba fan na ye o bazala ni ba journaliste ni ba en tout cas à ça là qui m'a bé fallait pas à toute la question après réponse et après on mais c'est sur Laurent Soussou na c'est ma casse non on peut que à ça musala qui toko na Stade de Martyr il faut perver APCP bolingo il faut ACP la naie c'est les musala peut pas ça musala faut ba Laurent tendance mais Laurent de ça musala pas faire ego là à mériter respect on a fait quoi passer respect on a donc on a 12 bon place moi la 12 mois avec belé on va définir on a réponse à Papa Hervé. Non, je n'ai pas dit que ça 12 on habite que ça 12 mais au milieu place wana ezalaki plus ou moins na 4 et 12 plus ou moins non tanga te au moins fait ego la place voilà ezalaki na 4 et 12 au moins place voilà 4 personnes besoin 12 bah journaliste hein 4 personnes besoin qui 12 OK 4 personnes 4 personnes basées 12 on peut ça 12 ans c'est ah ya on c'est ça bana biso ça on peut bono aye ça la assemblée so bazana et ko ça bien tema ça assemblée OK on me dit 4 et 12 on peut so 12 autant kombo no c'est 4 et 12 bato ba commenter batala ki biloko abaye yo 12 no kangela ki ngo wapi 12 ari côté ina 4 va se partager c'était c'est on a biso Laurent tendance à ça là qui ya ko longola nani David Mombele o aza collègue na biso muta longola ko yemo faire ego ouais kasi yende muta lobeba longola azaya Laurent a la raison maman ya le comme tocho botaka siko senge ya cho ocha esuzeni na mutu kitana mutuka na mutu balita na mutuka penza mutu okita na voiture kado okita moko David Mombele pas à ataye moko juste un qui bien te fa base ya mutu a se refroidi a pema ayaki na pona bazaki avec après ces ala wa koloba fe batika a pema
il faut tika pema bobeti 12 problème déjà wenge Karine Mokonzi Laura tendance à beti mombele ba Karine ba beti na bango 12 te ba Laura beti 12 te take Laura ba ko take muto kit atayo moko Julia muto na yo yake o pimpo to bande mission na meli pe vitalo o meli pe na vitalo to meli suna mai to meli dendo mayo kitoko na lemba il peut migrer à peut manger fina te faut comme de fina so a monter na sif kayaki ape makina ya nakoya ata vous même mettre fa aussi ape mi mettre fa apemi akasema même biso biso ba dollar awa yo non ba panaché nanga mais on ka posa mulangi vraiment merci beaucoup azana bongo ebele VIP dans zana on va rêver ça bien c'est ngana mbongo ebele maître azana mbongo penze bele na isa bien so on ben so ba ebisio on a problème yake pane en temps ya oluka mbongo na hotel en temps souci ka ko sauver ko yande ba prière et ça la cœur aux solutions na oyo aux luka donc ba 12 wana ezaki 4 en tout cas 12 ebele moi j'avais aimé c'est belle na ba art eh yaya partir ba 12 de mon combat vraiment partir ba 12 de combat na yo comment la présence à Karine Mokonzi pembe nya papa Hervé parce que ebele ba golo ebele quelques golo ba lobara déjà que non Karine azaka vrai na papa Hervé te et amora azaka double de to ka nene ya lobaki ke azaka donc Karine Mokonzi azalaka trop attaquer papa Hervé mais lelo azosala toujours soutien à Ferregola tout le monde a événement Ferregola tout Karine Mokonzi soutient Rabino à 100% et bon présence à salle sauf Karine a voté na Ferre personne Karine a sa promotion par na ye M sou mutu moko to mibale boya OK so ce que ça na ngosa sambeza a voté na Ferre personne na ye pour faire nem de ko tsambongo perte énergie Karine papa va abina double ouais peut-être parmi ba 12 partout pardon abaki na ye Karine Mokonzi partout et après parmi ba 12 et partout pendant la ngana tout non ba c'est trop pembe na pervé partout on est et ça ça crédible to za pas nga za partout nga ça assemblée te OK yo parce que les bieb songa moninga na ça assemblée te so yote so taka za ba camarade te donc nga ba camarade basi oh to bande kiri moto mela kuna jamais na vivra beau pour ça l'assemblée personne te écrit surtout vandi boye na bi ke yo za la nanga ye nanga simba te ata bolia ata bobomi lapin ata bobo kati baleine ye ba ko gratter baleine no longo no tiki ya mtana valer na vanda OK donc eza batu misusu eza ba journaliste beta ya kina ka potote et ba journaliste be ba ya ka côté ba musicien ba ye baluki baye ba orchestre vivra boye mais maraboye donc ça ba ke ba bete ba musicien mususu ba musicien ba tinda bango OK mobondo donc ba bazala rabongo bis oui le bi na game mobondo yemba maki biso na Congo to era baroya mobondo Ferregola misa na rende bongo OK donc bon muta bongo jour ngo ya makambo ngo so ko sa maram na ya sango souper avant le bela makambo na le ben non un mot pour na mboka o comprendre ya ba jeunesse c'est belé baza ba envoyer ba tinda bango par ba musicien ba musicien to chomo na Marlin Kasanga monde asilia mo ta ba Devi o za rappel souffre na bilote bo tele ke te mambale ba propos ça qui na OK d'émission la benzora o ça no perte Ferregola so linga ke to sa sambe na ngo souffri po yo tongo ya obeyo sa sambe be tongo sa sambe ba tu bo sa ni bo ya ba ko tapi ba concert ba yebi ba so bibiye Ferregola ko ti chiko na poche aboko libana so mapanga so mitukanda mesana amati suka ou okenda kaka sikoyo en tout cas moi je ne suis pas contre de soutenir Ferre quel que soit tant que za kando ka na butu ce que za qui a un intérêt Ferre moi j'accepte non embrasser so Karine a soutenir l'intérêt de ça on intérêt Ferre bravo ce qu'on on a moté ba mi balé mais ndengo ça bongo intérêt Ferre atako on a page de batalaki atako on a page de monaki bakobi focus concert réseau ya date réseau ya moi je ne suis pas là on a yo présence na ya Karine Mokonzi de CPL ça qui yo pembe na papa ça c'est trop dit ezali za tête linga te mais eza avantage ya Ferregola donc eza avantage à faire eza avantage à biso bagolo j'accepte et ça linga te merci beaucoup bah c'est les vraiment clair donc non c'est sentir que non batu bazana bango les été attends muto a lésé attends muto ngo za lésé le beza muto avant abengaka Nancy mettre sungo na crédit
to mutongo za lésé ngam na banga iza lésé et aka mobile nanga ndo tala so atandi nga boyemsi comme on a lobby retour et yo émission sala que le baki bozong sa nde ebangi sa nga mona ko mobanga aka Ingénieur 15 Bassele 15 Bassele 15 Bassele